doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. En tout cas, on a bandé émission nakoseka parce que lobby hier nalinga na suba na bilamba. Batindelinga vidéo, naboni ba crétin moko boye donc ba débile moko ba timbre moko boye donc bilongi kuto mo na teza flou donc ba misu solé ba za mwindo ba misu ba za ba bleu donc bazako se permettre ba ça la liste moko boye il y a ba avis de recherche il y a bateau à diaspora bazali awa et puis na yebité ceux qui bazo bossa na mboka baza nango donc na Paris oyo biso tozalaka bino ba yuma o ba mbendre ba ngoto bobo donc bino bokanela mutu lokola ngai nango kipa ngokutu te mais na moso na kipa ngote bokomono on dirait soki ba bangi bino so bani donc na monaki kutu elongi moko te oyo kutu ekoki ko bangisa batu ou bien combattant moko na kati combattant moko azalaki ata na kati te est-ce que bino boyebi combat. Est-ce que bino penza boyebi combat donc bino do bolingi bozo sa combat oyo kalawana ezalaki ya kalawana oyo Kabila dégage et koko zonga lisusu te combat wana esila kombe ezalaka lisusu te kombe koma ya bato mayele soko tali mingi bato ya mayele o bazalaki na combat ba changer boule donc bato bazaka donc na limite ya mutu ezaka moi bien te bango to basala ba combattre combat wana ko zonga ka lisusu te et c'est sila. Parce que le président Oyo Toza na yesiko azali grand combattant. Donc na ebité ce qui critère ni bo tcheki na kati donc en tout cas liboma au moins chose na volonté au comme liboma. Et mona li pensa donc chose na volonté ou la muko ti volonté comme kiol. Mais tala batu oyo donc ceux qui de minables tala batu oyo avec leur français approximatif bazolo baba komeli bango ceux qui ndenge nini bozoya bo se permettre boye bozo tanga ba koma est-ce botan ki kombo na be est-ce boye penza que za César Ngadi bolo ba na ebité na moni batu sous so basala kutu bemission ngai boye bo tinga donc ponga nazali fasciste nazali muta Félix Antoine Tshisekedi ya ona kasi bo tinga et puis bino bo kebisa banani bino nde boza na penza makambo bino bozo luka wana bo kokango. C'est une pente trop glissante pour na bino boti kaba makambwana. Obi atala. Bino boningo bo daye. Boningo bo kufa. Donc na yebité ceux qui elengi oyo et salami ke babeti petit frère na biso bo sembe yangwana sikoyo bo lobi ke soki ndenge nini donc bino na Paris bokane la batu bino nde bozalaki wana bokane la batu kombango ebeba donc bino ndenge bozana bino bokokane la penza batu. Na comprendre bolingo sa buzz bolinga itang botanga kombo nanga na Rolex bino lelo boye banakama mukie mais vraiment plaisanterie wana bosala donc c'est une plaisanterie de mauvais goût parce que eko souke la bino mabe bosala avis de recherche bon donc bino boyebi biso place to sala raté mais to sala bino na Paris numéro nangeza yangwana donc soki boyebi otanga te nazo répéter les bino 07 53 36 38 09 bobengi ngai tozu rendez-vous na bino to kutani na bino bo sepela do bino bo monga do na witiki na zalaka do ngana zalaka na mboko depuis 1988 et puis ngana bunda donc ba guerre 14 18 40 45 et ça binoté ba minable moko boy mettez dans vos petites caboches là en carence de matière grise que boza et l'autre côté ti jengu. Mettez bien dans vos petites caboches en carence de matière grise. Et puis, na pesibino donc, attention. Ceux qui bozo sala babilo qu'on a bino buzoba, on a ngana camarade na bino te. Naza master na bino kutute. Donc, bo tanga ka kutu kombo nangate.
Mais tu as bateau donc qui sont bateau morceau ba 8 heures. Est-ce que bino boyebi combat? Bino penza boyebi combat na tel bateau morceau soana donc ce qu'on a au à ça qui intro sur donc pétion sur injemba à côté mai moko boywana donc donc bino bokomo lo batango biso tozo lo bisa ba combattant. Bino bopando lo ba bino ndek bozana. Na moni de moko boyina na ebinet ba bilongi na bango bo na moni qui moko donc Zoro Bilel soginen. Mais il y a des photographes ba combattant. Azo kanga donc petit nanga volcan tant azo beta ba costume azo kanga ba photo. Donc bino bo vandi penza bo donc na comprendre bino bo ça do bo ça na bino ba blague tala blague ezalité bureau 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis boye numéro ezana bo bengi boye bo tika ba grimace abuzoba bo tika ba grimace mais tala bino kututa au moni combat na France. Combat en France, il faut respecter César Ngadi, Adi Londolé, Roger Bongos. Grâce à Bisso combat et Vanda na Katia Paris. Et puis na 4 émissions, na Relax Sabino archive. Na Relax Sabino archive. Genèse, ya combat. Botala, Babilongo, Babimio, na so bango boyebi. Est-ce bino boyebi combat? Boyebi combat penso bino bosa boyebi combat. Ngadi sambe na ngai mama na ngai. Bovier pe piata boye donc bozo tanga na papier avis de recherche choka. Mais bino bo luka maka do bino boningo kufa tala omoni bino nebisi bino ba vanti wana bo sala botiko sala ba vanti wana parce que oyo bozo sala wana to kolongwa na réseaux sociaux to leka na ba TF na ba la 2 na ba BFM. Donc, il y a des gens qui ont penza les assassinalités, donc ils penza les assassinalités, vous comprenez? Attends, il y a des gens qui ont la porte d'armes. Azan la porte d'armes à Vanda, na moanani penza Vanda. Ou yo tumbole boton ke nambila ba yo tumbole ke obite ke yasimba biloko na zaranango. Donc bovandi na bino kaka donc ceux que loko nini zubino donc ceux qui bolingi boyebana bon na reprofiter na fula bino muke boye bana po bato mususu ba yebi bino te ba mona pe vidéo te na ko fula bino muke donc bino bo vandi na bino donc bo ko tanga ba kombo donc na epsi bino c'est la dernière fois na yo kake bo zo sala ba vanti na bino bo tanga su kombo nanga donc obite bino pe to go yo kanga bino na parler moko na bino na kacha parler to zo kanga bino obetamina o brosser bino ba betio si c'est o brosser bino ba betio na petit déjeuner na déjeuner na goûter na souper na dîner okimi pe parler na yo tela ba ngoto bobo yo donc ba toro sans aller ba malanda ngombe oso ba nano bino boyebi combat est-ce que bino boza ba combattant bino nde boza ba combattant tela batu mususu donc muto ba boule ba makamne mususu bozo na mama seki moko boy donc bino penza boza ba combattant bino boyebi combat na moni ata combattant moko te na moni ata muto moko te o ya lobby penza bo eseki sanga. Et c'est qui singa mabe donc ba petit na on tanga ba kombote ba si ba bengi benga ba bivie ko kipe ba ngote ba petit no baza toyo kakaka ou bien toyo kakaka soupçon vie to luka bango moko donc ba ko lia frappe na ba liate depuis le moment où vraiment donc miti fait bandia et que petit na gisasa miti fait continuer n'importe quoi botan ka ba kombo ba tuka bo soki donc pour ça la buzz soki nini donc eza la dernière fois na epsi bino eza la dernière fois na kati émission na rotier la bino ba tu bo profiter botala parce que biso nde to fula combat na kati à Paris awa bato ba yebite botu na ba vrai combattant ba banda Max Solo botu na Papi Volcan botu na Pierrot Itela botu na Martin Sali botu na Babé Masombo Diko koma yanga pe bandoko sala. Maman nanga tala batu busu balukola batu ba makambu. Mais vous êtes des timbrés. Donc bo fani na bino kaka do bo moni lengango ekomi donc bino nde so bo sala kana bato bazalaka te to sala kana Paris biso na bino to sala kana Paris. Et puis to yebi Paris ko le kabino nyosu bo sala ki wana. Donc bo vana bino te o me bato musu balukela bato ba makambo ba suka mbule zo ya sukoyo do bozo luka donc bozo ka ba problème après boko ma vie wana za fo muto za fo ba comme musu botanga ngote botanga na loyenge te
bino bozo on est lo yenge mais tant ma solé ko banda moto peli boko boma moto wana te boko koka yango te na relaxa bino na kate émission na relaxa bino donc tant biso to bando fula ba combattant Paris na ba gare du Nord na ba université à Saint-Denis ba place belé donc botala bato bazana na kati soki ba donc soki bazala ki na kati mais atala bino bo biso bitumba to bunda na kati à Paris oyo combattant ya ki atala au moni bozo bika kaka parce que ba mama batala ke mission na za respect ya ba mama parce que nango finga bino na ndengi mo do bino botanga comme nanga atala ta menga za masana bino n'importe quoi donc boyeka bo vandi bo kansi donc bino bo zonga combat bo za neti ba Martin Sali bo za neti ba Pierrot Itela bo za neti ba Babé Masombo bo za neti donc bato yo basala ki combat ou batika bilembo n'importe quoi vraiment ya n'importe quoi tala la dernière fois na yoka bo fioto la mbanga na bino numéro na nga téléphone ezali ya wana boko rosa ba avis de recherche na bino ya ezanga tina te numéro na ngeza na pesi bino adresse 70 boulevard Anatole France porte de Paris boya doso boza ba mibali penza boza na biloko na sa pantalon boya n'importe quoi mettez la batou mususu donc tala nati la bino première séquence botala tant biso to fula ba combattant botala e bandeli ndenge ba combattant bazaki na ba mususu kutu bazo bimana bazaki ata ko loba kutu te ba ko kutu ko lobate le loba fioto lambanga est-ce bino webi combat bino tala bino bosala li solo na kata combat bo webi combat bato basala combat mama na ngai tala batou mususu balukola bato ba problème pamba kaka donc ba mono kaka mutu mabe kaka pamba bolanda première séquence au bino ya combattant de banda qui biso to fula ba combat na bi ba combattant bino ba combattant kuto ba bino wana ba faux combattant ba kuto ba combattant ba vrai combattant bazana respect na biso parce que ngai Roger Bongos a dit l'ondolé to fula ba combattant to tigala bango espace to fula bango ya wana combat salama pe na kata Paris n'importe quoi mais vous êtes timbré ou quoi vous êtes malade ou quoi à tout de suite. Ok, donc Volcan, merci. Voilà. Merci on a un Congolais. On a vu l'oba qui m'a très bien. On a rail, on a vu le Rwandais. Tant que le video a révélé à Rwandais, petit babia suivi dans le coffre, na bat, n'a pas tourné parce que comme au Kima, on a béni pour nous soyez. On a dit il nous a donc on est les gars dans la gare du Nord. Ah oui. Donc bon moi on a pas image. Après bon bah qui après au Kangangai. Mais combien ça va moulaï ils ont continué kaka ils ont continué de l'embatter photo tellement n'est que tellement tina suka merci. Ok, donc soit Henri Moké, ça a donné avant beaucoup maintenant à Paris. Donc comment ça s'est passé? Donc il y a 8 Belgique là-bas. Donc je viens de Bruxelles. À Bruxelles, bienvenue. Ok. Donc je trouvais dans le combat à Paris. Donc j'étais à la maison quand on m'a appelé vers midi moins. Il y a le général, une délégation conduite par le général Etumba. Didier Etumba, donc qui devrait prendre les trains pour Paris à midi 13. C'est comme ça que j'ai appelé nos compatriotes de Bruxelles pour aller les interpeller. Donc arrivé, donc j'étais presque en retard parce que je suis arrivé à 12h11, le train devait partir à 12h13. C'est comme ça que je suis monté pour regarder et puis ils ont été trahis par la présence de militaires belges, je pense quelques colonels belges qui étaient là en train de leur dire au revoir. Je suis monté directement quand les policiers, les militaires passent. Ne sont pas... Vous avez la vérité pour les sans tricage, clé bois, tout ça, la gare du Nord, tout ça, tout ça, là, tout ça, la ndeg masolongo, éco-légal. Donc, ma solo, on doit protéger notre pays.
mboka ezokufa na ye nalobi ke navandi ya na miso badive azosenga bapardon ke non eza makambo botalaka bamboka merci ndeko témoin déjà yeyo ozwi amonaki oza mpena Henri Moke combattant na biso ya Bruxelles yeyo Henri Moke ye pasali opération banda kobeta bango na kati ya train agent renseignement donc résistance eza makasi na mosala ezosalema et soki tocombattre bato wana tozocombattre bango sur constitution ya mboka toa bavoyu te tolobaki toza na eloko apropose na bacongolais tozobunda bitumba oyo tose base mpe na kati ya constitution bidon oyo bango batya na kati ya Congo. L'article 64 ya constitution ya RDC lobi nini tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Kabila na Batunaye va modifier la constitution na biso sans qu'elle va passer par référendum. Donc, ils ont déjà un habit à violer déjà la constitution et d'aider Kabila na Batunaye bazo diriger mboka na biso na modèle ya dictature. Donc, Batbaza la liberté d'expression te bakangi pouvoir, c'est comme si Congo est comme un royaume. Congo est un royaume te biso tozo kuna poto dégager pouvoir ya Kabila na Kinshasa. Toza na oya malamu ya proposer bande connexion de César ngadi. Yo moko déjà moni na article 64 ndenge lobi kaka na kati ya constitution na balobi nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Ce qui est contraire à Kabila, à la nationalité d'origine congolaise. Deuxième, balobi, être âgé de 30 ans au moins. Oui, ça va, à 30 ans, tout le monde est Kabila a 30 ans. Troisième, balobi, jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques. Oui, ça va. Quatrième, Nick Balobi, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Donc, Kabila Loko, la nationalité congolaise et d'origine, il n'a pas droit, il y a composé candidature dans le Congo. Mais puis, c'est un que non, appareil judiciaire. Il y a Congo, et autres Mamalamoute. Il y a un autre télémitologie. Non, il faut tout télémélambo cannabiso. Ce qu'on n'a pas dans cannabiso, mais ne pas comprendre ça, c'est comment la biso. Nous avons contre les musiciens, comme musiciens, on a. Avec la musique, avec l'album, bafutaka droit d'autorité so ba pirater aibi place au réclamer. C'est leur constitution biso to moni ke mboka eta mamalam te et nous avons mieux à proposer par rapport à nos 4 prédécesseurs. Mais c'est ça ngadi biso ba combattant to kotika likambo te tina suka Kabila alinga te akokende amba tungula kufa Lumumba kufa ba enyo surtout ba kitama kila pona mboka wa Congo chebe ya kufa 8 millions de morts na est du Congo bande. Vérité polélé sans tricage, clé Bora. Au moins, tous les combattants, donc il y a 2 jours, il y a des gens qui sont locaux et salami, Barobenga Bisso, Siko Toye, Tozana Gardino, mais tu as mis avant, mais tu as mis un père état, mais selon ils ont continué, Tozana combattant, Babé m'a ramené au les cas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Zambe a béni le Congo, na Oyo c'est salami lelo, Ezaki Mukolo, le Congo, il fallait qu'ils soient en libération. Mais Zamba Salisi Bisso, Bapoumon Nyonso Oyo et protéger le gouvernement Oyo qui passe en Mboka, Bakoya Kinagar du Nord, à partir de 13h. Général Etumba, na quelques Rwandais, Bazaki Mpansi na eux, Batobele Babanako, c'est la Zakari Bahaba, c'est une Zakari Bahaba, c'était Naïndem Tunatimbela qui est général Etumba, parce que Azala qui accompagnait les combattants à Bisso, il y a Bruxelles, Henri Moke, Babundaki Moke, Nakati, il y a TGV. Alerte Pesami, yango peuple to mobiliser peuple na baninga na nyoso to moni général Akomi na beleli peuple que parmi les généraux eux ba protéger gouvernement eux za ko piller mboka na biso eux gouvernement et accepta que génocide bango eux ba collaborer na ba français pour batia bango appui na élection eux ya Congo peuple congolais elingi pour récupérer pouvoir ya mboka na bango yango na ti lelo to zalaki na bango. Soit qui est un peu quand même un mouvement de protestation
yango wana tozalaki na bango peuple eboyi bango na kati ya Paris ndenge tolobaka masolo epai ya bajournaliste na biso Adi Londole na César Angati. Mais sikoyo babe sikoyo bobeti bango sikoyo 19h mais programme ezali bovanda tino bina tongo ubie bokomi to obeta ba généraux botiki ba musicien na zakaki programme ezande sikoyo ekomi 19h bovanda tino bina tongo bezande ezaki mouvement ya protestation omoni violence epeyaka nango te yango wana donc tokei tosololi na bango te baboyi kosolola bango bavandi na bacafé mbila ya France eye kozwa bango donc ezalaki juste eka mouvement ya protestation toza na besoin te ke todeklare babiloko mosusu ezalaka parce que biso toyaki awa tozali association pour la paix au Congo yango tozoluka mpe na kati ya Congo yango tolingaki kosololaka na bango oyo bazalaki na bango presse nde bakei na bango. Donc vérité pour les centricages biso toza wana nous donc tozo kende te total ndenge masolo ngo kende donc o ezali première partie à masolo donc vérité pour les centricages le toza jeudi donc ba epsaki biso que ceux qui vendredi samedi makambo ekoleka yamana biso tozali donc monsieur Babel toza na bino ouais bon na message à suka kopesa yango wana tozo pesa message oyo na peuple congolais. Mes chers frères, mes compatriotes congolais, au nom du peuple congolais, nous vous invitons tous à manifester devant le Stade de France. Le Congo est en guerre, le Congo est en deuil. Donc nous serons là pour manifester, pas pour taper les gens. Nous appelons tous les Congolais de venir nous rejoindre, boycotter les concerts parce que les musiciens congolais de Collabo, ils vont jouer. Et le gouvernement français, ils ont arrêté, ils ont donné un arrêté qui va dire que les musiciens congolais, il ne peut plus jouer la musique ici. C'est pour cela qu'on appelle tous les Congolais de nous rejoindre dans notre lutte de libération. Nous appelons ceux qui sont à Kinshasa de l'idée de se soulever, de Kobengana Munguna, Akende, Rwanda, Bakoti na kati mboka na biso. Ceux qui bozoyeba te boyeba yango. Yango na tozo benga peuple mobimba nyoso eza la sima ya komba oyo po ba libérer Congo na biso. Merci beaucoup. OK, message est passé donc na combattant mususu bozo belé a Suzana Volcan azali awa vérité pour les centricages donc combattant Volcan Koko pesa malobani ni Volcan. Merci César Ngadi. Merci à tous César Ngadi. Ngenge na ebisaki yo tozalaki na réunion. Komba na biso ezali komba ya ba musicien te, ezali komba ya religion te. Komba na biso ezali tozo se focaliser na personnes à carité. Komba na biso tozo combattre le mauvais système politique vani na kati ya mboka. Donc na ebisaki yo stratégie na biso jusqu'à présent tolobi yango na nous te. Le roi tolobi stratégie te. Yo moko toyebisa que c'est la samedi mais lelo tosano awa au moni jeudi réaction déjà ya ba combattant na gare du nord ndenge général ezuma betami le roi mbwa na kanyama soki nani ba betami na Paris le roi mbwa toyebisa bango tosa ma sécurité bitumbo tozo bunda poto ko libérer Congo tozo bunda te pona distraction to musique to nité tozo bunda poto libérer Congo Kabila na gouvernement na bango nyoso tout il faut ba kende sur le poche n'allez bien avant. On s'en fout. Tout le monde est sur la tête. À qui combattant?
Voilà, chers amis, nous sommes ici à la gare du Nord. Qu'est-ce qui se passe à la gare du Nord? Il s'avère que l'autorité va s'allier à Awa. Alors, le fait que l'autorité va s'allier à Awa, il y a un trouble ici entre Noma et les combattants et d'autres personnes. Alors, en somme, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à tout bas. Oh, besoin de la carte de la gare du Nord. Alors, Mbangu, Toyogaki Masolo, Toyé, tous les images, tout le monde, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Voilà. Avec Guéré, Nassima Caméra, à son continuer pour faire notre événement sur le terrain. Bon, on a de vous-même. Oh, on va zoomer. Moi, je rapproche pour voir. Filmez pour 4 Qu'est-ce qui se passe ici? C'est là, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, je vous remercie, Adi Londolé. Tant que le coordinateur général, il y a un collectif Autobéni Cref, collectif des résistants combattants de France, Bisso Tolobi Boye, Tosala qui déclaration T, Toloba qui Boye. La fois dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Toloba qui Tozan a déclaration à Osalate. Mais si on a la déclaration à Bissou. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hippolyte Kanambe attaqué avion naïe en G. Oh! Monsieur! Ah, c'est Méléké. Alors, attends, qu'est-ce que je dis? Tout ça là, il y a une déclaration. Hippolyte Kanambe. C'est là, Hippolyte Kanambe. Atie avion en place. Délégation, il y a des ministres, des colonels, des généraux, il y a qui quitter à Bruxelles. Donc, soit qui renseignement tout. Moi, si naïe, il y a qui a déjà Zahawa. Alors, bisonne au monde regarde du Nord, donc ça traquer Bango jusqu'à la fin. Donc, traquer Batouya, Hippolyte Kanambe jusqu'à Moël Épinière. Alors justement, M. Martin Sali a 2 ans d'état de droit, a 2 ans en Moka. Agression au Bozobangate, police, 2 ans d'état de droit. Non, encore répondre. Bambila Bamoye. Bamoye État. Tobanda qui opération depuis la 13h. Colonel Kanyama, Beta Miawa. Général Etumba. Beta Mi, général Bakimia comme on est là. Généraux. Bangonio sont tous ça. Tous ça vont traquer Bangon jusqu'à la fin. Tortika Bangoté. Tobanda Lelo jeudi. Vendredi, samedi. Samedi, on a la pire encore dans le stade de France. Mais pour nous faire ça, il y a une mission pour la déstabilisation. Mais pour la déstabilisation, il y a un bon pour la distribuer par la déstabilisation pour poisonner tout. Avant, on va surtout dépasser pour liquider avant Bango. On a payé le droit et tout ça, on a la France. Ceux qui font ça, on va accepter que les génocides au Rwanda, il y a un pays dans Bango. Pour ceux qui ont la France, pour ça, on a la France. Depuis que tu as dit déterminé, la fois passée, tu as dit déterminé jusqu'au bout, donc l'action jusqu'au bout. Donc, pour agresser, agresser, tu toujours défendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pundaki? Non, tu généraux, tout le monde bien. Les Kamason Yezate, yo colonel Kanyama, au Kanisaki, ok, vous attaquez les étudiants. Biso tout aux alliés étudiants. Tu attaquer Kanyama parce que tu défendre les causes, il y a des étudiants. Les étudiants, il y a campus, il y a ISC, il y a ISTA, il y a IPEN. Pour tout l'accès Kanyama, les étudiants, tu attaquer les étudiants. Et ça, c'est parce que vous avez le pouvoir, vous avez la monter dans la mino élite. Biso, si vous avez traqué les généraux, on a colonel, tu as traqué. Et tu as là, arrivé à Hippolyte Kanambe, tu as yo. Tozana Hippolyte Kanambe tokotika yo te. Bakimaka. Oya bibino ba journaliste boye retard. Il fallait botala comment colonel Kanyama Bakima. Ba général et tout baza okima. Baza okima neti bana.
bato wana totika bango te basalaka baventure na bango na kimbe awa te bambila bango wana ti il y a des policiers partout alors vous organisateurs que vous mettre évidemment vie na bino en danger au contraire tolingi bongo parce que ezalaka oyebi kala nzela na explike ye adi londole kala bakongolais babanda kobomba na so basala reportage lelo te esili lelo tokomi polele amoni nga na moni ye bakongolais bozobanga pour rien rwandais wana aza na pouvoir bandeko na nga botelema bandeko na nga congolais bolamuka ngonge koki so botelemi te nani olite mpo na bino moko botelema nde biso totelemi message na biso en tout cas merci beaucoup chers amis regardez vous-même l'attroupement qui est ici de l'autre côté en face évidemment vous allez voir derrière moi il y a évidemment la police pour dire que la police aussi est venue. Vous allez voir la police qui est là. Il y a la police évidemment. Donc on a tous un état de droit. Il y a un moni n'engembi la zone sima. À tout moment au moni boyo qui va expliquer ce qui se passe réellement. Pour continuer pour l'état pour Salama, nous allons continuer à prendre les images et puis à vous mettre au courant. Continuez à nous suivre. Merci à tout à l'heure. Bino boto mona donc biso to banda komba awa tozali nazo répéter bino Roger Bongo César Ngadi Adi Londolé tokolakisa bino ba image na 4 émissions ba image nyoso to bokomona oyo ya kala ba combattant ko to ba loba te bino do lo yenge bozo so lo yenge moko boy bande des ignares. Mettez bien dans vos petites caboches là en carence de matière grise. Donc, vous avez l'autre côté. Avis de recherche, avis de recherche. Avis de recherche, 70 boulevard Anatole France, Saint-Denis Boya. Numéro 0753 Bobenga. Beaucoup de monde a beaucoup la papenza. Biso to zala kate, biso to zala na Paris. Bobo sani. To zala ki sa te to zala na bino awa. Maman nanga itala ba misusu don mutana ba bulu ne mususu bolingo bo memsaka mo bo memsaka batu ngambu kaka pamba atala nazo kamwa penza don avande ki nanga ko nazo bulete na tena bi batu yo bazo yeba makambo bazo salo beze na comprendre bolingi bo yeba na mais yeba ke combat ko za neti susu akalate et impossible insalamable. Oh, wana bozo kosa na donc ezani tike na binote donc libo mezaka volonté soko la muki na tongo ti volonté okoko mape kiol la preuve donc bo vandi kaka boy bo banga te boko musala ba vie de recherche wana diaspora bino boza banani bino ndenge bozana boza banani donc bino boyi makambo bo luka bo yebi makambo bo luka nzambe na ngai ba misusu pe ba commandé donc bino boyebi combat bino pe boyebi combat penza tango zalaki o bakangi ba périph bazo tumba ba biloko o penza zalaki penza zo sentir penza donc ba combattant et puis on bondo koloba biso tonto o yana ba micro boy tozo pesa micro bino bobondo ko fioto lambanga petit nanga volucan Pierrot Itela président Martin Sali Eza marato. Babé Masombo. Na bandoro mona yo ngai ba film ba komona. Botala babiloko. Polele centricage Cléboa, hein, donc vous allez avoir, vous trompez pas d'adresse, hein, bon mona mutaza pembe nanga, bobangate, hein, et ça vérité polele centricage toye côté ba combattant parce que ba réclama ki biso de tokendate ba lobi bokenda pas ba combattant te pas ba musicien kaka, mais le lo ba bengisi biso depuis hier, toza et pas ba combattant, bomona non grand prêtre so boke kuna na di londole masolo kuna ezalaka okina okuta penza ba combattant batu moko réfléchi bazo défendre masolo na bango donc tout ça na moko pembe na biso bomona kaye aza kutu muta se présenter mais à se présenter à ba combone parce que ba mona keka na ba image papa on se présenter masombo combattant suprême masolo bandara na ya lelo bandara neti gera neti blague tozao bandango na bamasa mususu batika biso ba mususu pe bazati lelo ba changer na ngo bakan na tikala kaka le père fondateur à masolo yango wana tozolobela lelo toyi kozwa coordinateur général ba mouvement na biso ya ba dictateur te batolobele ba na ko boule non ba ben ko se caparer na mouvement
je suis un simple démocrate. Nayaki na idée à bien. Idée zui nzela. Il faut batubaya, bapesa ba idée mususu ibakisama pour un jour Congo etomba. Yangwana tozalelo. En tout cas, biso pe tozali kuna to sepeli vraiment na makambo eto le grand monde penza que démocratie ezali parce que bakanisa ke ba combattant baza bato ba dictature mais tout monde penza que ba poni mukonzi au sana na bango pendant 3 mois mais balobi ba groupe eze belebele yo za na groupe. Bon, ngai nazali APK elingi oloba Association pour la paix au Congo, Congolisme, aux fondations et à la combattant en France. Oyo batuto banda penza makambo ba combattant depuis 2002 mais nazalaki ngamoko te tango idéologie kwei tozalaki na baninga na biso ya toponi Congo tozalaki mo ba groupe ebele ba mususu babana ko mibenga ba chaque lokola ba massa na biso ba Sylvain Kino ba kenda na mpanzi mususu ngam tunaki na idée que non voilà il faut créer mouvement moko ya défense pour l'intérêt du Congo. Oui, parce qu'on met bien lelo résistant combattant de France. Ok, tout le monde présent mouvement ngo e banda kala, mais lelo de son lobby que to sali supposition que na élection goya babi que Kabila azali sous-souté ou bien Kabila a l'équité ou bien toujours exemple les supposition que Tshisekedi a l'équité. Donc qui combattant na bino CDP. Mais na répondant qui depuis plusieurs jours na ba journaliste nyo ce que combattant eza iloko mututi. Résistance eza iloko mututi eza iloko mboka. Biso tozali lokola ba gendarme ya peuple ya mulili. Lelo ata papa na biso Etienne Tshisekedi a leki na présidence na répété en ressources. Combattant à kokende kotuna monde ya à conduire Congo ndenge nini. Mosoki a continuer à dictature ou à continuer ya imposition étrangère. Biso la mugaka, biso na biso volcan. Surtout monique mukolo wana qui paye côté na Congo, to vendre tota na musika. Mais ceux qui te montrent que papa na biso aïe pour atia Congo na rail. To kosenga kaka bonne continuité. To zota là ceux qui a récompensé biso quelque part parce que Congo za munene. Et ça n'a pas poste congolais à ministre, maréchal général non. Ba douane yali, ba territorial bazali ba médecin bazali na bangomba ba kolukula biso ba petona ba bundela kimboka na l'étranger parce que combat benza isa ko Kabila dégage non makambuze belé tout ce monde a Kabila dégage sous Kabila il y a un système ba ko tromper bino image benza ko boum c'est le bon moi na mboka mais moi na mboka ngo sikoyo mauvais lisusu ko le Kabila pour ça makambo institution étrangère international on a le belabino sa vérité alors tango yo congolais olingo so pouvoir na Congo bisinya signande to boya Congo bali yango pendant 50 ans en accompagnement à colonisation peuple congolais du saraté pour na nini ba institution internationale et vandi na kati ya mboka alors ba konzio ba so pouvoir ba so ninga koloba na ba institution na ba so banga ba perdre pouvoir na bango et pour na nini ba banga ba perdre pouvoir parce que peuple congolais aussi a naïf na sens nini au moni mukonzi na peuple il faut bazala en communion ce qui peuple na mukonzi bazala en communion mukonzi ce qui bébé si côté ba pesa la bango pouvoir a okimira wapi na sima peuple faut couvrir rien mais ce que peuple congolais idéologie toujours kumbela ngozali que un jour peuple congolais aye ba couvrir mukonzi na yepo ya vivre bien ce qui pas pouskile mukonzi mala moko ya lâcher mais mukonzi a signer ka business n'a pas vivre pays na bana na epeti azape na famille na ya kolingate akufa atika bana na moyo yango na toujours poser congolisme que non peuple comprendre que tant oponi mukonzi na yo pona intérêt na yo yeba pe obatela mukonzi na yo. Ok, donc oui, bah tu vas reprocher à Rabino, bah il va combattant, hein, bah c'est une démocratie, mais bah combattant, bah ça na violence. Et là on y est au bas, le faut la vérité pour les centricage, bah tu vas comprendre. Et là on y est indégni, bah tu as Rabino qui besoin, bah tu as violence. Bon, au monde on est à murmure. Bato bavanda kana biso bato tokola na bango bayebi bakombo ya ba famille ya moko na moko nde tozali na poto bayebi keno babe masomba uti na famille telle ya telle famille ya telle kingandi ya telle kingandi vous comprenez bayebi ke mwana na kola malamu ba kola mabe Congo yebi violence par rapport à nini biso to créer violence biso tozo sala ke Congo et se retrouver lobby à partir ya biso ba ressortissant ya Congo na Europe. Parce que les Européens ne peuvent pas imposer biso baloi na bango pour bazwa mbongo. Biso tozui chance ba Congolais bosa na poto. Pour ça ni
Boko s'imposer pe na mboko oyo ba constitution internationale du Marabi. Non, c'est trop, to robunda pona Congo na biso. Yango to okende tina ba parlement, to okende tina ba lae kuna pona kotika ba memorandum que voilà que 8 millions de morts wana massacre le na monde, bozolo belo côté. Cela veut dire bino de bo marabatu, sous couvert ya bato ba na pouvoir na kini. Yango wana omoni biso to composer qui combattre poto pikula ko ba constitution ya mabe et ko ya suna kati ya mboka na biso. Rôle na biso ba patriote diaspora yango wana ezate ke non o sali mwa mangumu na yo na poto po ba reconnaître na kin ba peso mwa poste ministre ou ba pesa mwa poste moko boyo ou ba comme membre ya sécurité pote ka baninga non to bundela Congo na poto ba ba ko bundela Congo po ba bengana ba olia na mindele ba ko bundela ngo na kin biso batu ya awa to bunda awa poto e sa ba mindele botika na no peuple congolais vivre na bomengo ya mboka na bango. C'est ça la vérité. Ok, donc Bogi Binomogo, vérité pour les centricages, tout ça, on a combattant Awa. Donc, aussi, c'est interview, mais message caméra, et autres là-haut, en quelques mots, message Benzo Lingi, Batu, Oyo, Baye, combattant Bienté, Balandayo, Nan, Muki Mobi Manteng, et autres là. Oh, merci Mingi, surtout dans le journaliste, parce qu'il va diaboliser Biso Mingi et pas Nabino. Une fois, caméra Nabino, et Banako Linga Komona va combattre, même qui publicité à Mabé, et pas à Bangouna. Ah, bah, mais je ne vois pas beaucoup de la Bangote. Barobeta Bino, Bozongi vivant, c'est Saranga dit bien sapé, Adi Londolé, le célèbre Yeyo, donc la bête n'a pas yete, Azan de Golangai, famille Nangai, Congolais local Nangai, donc toi, on a besoin de ma bête, tous ceux qui ont Congolais va comprendre na poto que l'ito tous ça les a pour na biso nyonso, pour un intérêt collectif, et ça pour un intérêt à bisoté. Ngana sengite nazala président de la République. Na sengi ba reconnaître que non général Babé Masombote nazo senga ke batu ba kota na idéologie to changer Congo mentalement to tika nanu buzoba to tika makambo ya musique to tika na makambo ba momi baba to tala nanu Congo na biso ndenge zoko kende hein pour avenir à lobby ya bana na biso parce que Congo yo lelo tozo le sepela nango te lobe ko koma bien bana ba kozonga pour France Cécile nango les arasuna misalate les arangona la ressource to kimila retour au bercail yango na osenga na peuple mobimba bazonga bazo idéologie to songa na mboka to kelona bilanga oyo zo mbongo tracteur akena tracteur na ye na zo senga pe na bakonza mboka kuna batu bazo lesa Congo za ba diaspora bakisa na douane ba douane ba komo kotonga kaka ba immeuble mais quand militaire ba soda kuna 3 soda bazo lesa Congo za ba diaspora bakisa na douane badouane ba komo kotonga kaka ba immeuble mais quand militaire ba soda kuna 3 soda na chambre salon boluka moyen botongela bango ta bakan boluka moyen bo masalata ba fonctionnaire moi ba salaire ba vivre na ba na bango parce que batutu ba koya pototé et loko tozo senga na ba gouvernement surtout gouvernement o ya coalition et salami na Congo ezui échec bango moko ba vimbisi mabumu peuple tika ina nzala yango tozo senga bango soki baza mayele c'est le moment batika élection libre démocratiquement va voter président na bango ba congolais président o ya en place a comme ta père il y a démocratie na mboka na biso et ko sala bien peto mona ka président moko a longwe na mboka atika lipe na mboka ba benga ka eba likambo tozo mona boye ezandege nini yoza ki liboso ko za na expérience nango tout ça na besoin sur ba président ba kimaka mbangu ba oh non ba se retrouver na Maroc oh non ba se retrouver na Mauritanie mabet yango na tozo senga na bango eza violence te to bomana parce que so to bomani na to sala donc so ba sali kaka erreur donc le 6 décembre on a so sala erreur on mona penza que troupe ko ya pona na beta baka sable na ko bandela ngo musika te na ko bandela ngo kaka wana na kwa mutu wana na so beta ti na okoma kisasa na ko bandela musika te na kwa mutu kaka omoni triangle ya maya kasai banini nde place na koya na troupe na bandi ko beta po ko beta wana ko zala sans cesse soki okutana na biso okufu tamboli et ko zala bongo. Ok, donc vérité pour les en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment franc parler, vérité pour les qui message vraiment élégué. Donc merci de nous être fidèles, donc restez toujours connectés sur notre site, notre blog cesarngadi.skyrock.com et chez notre partenaire privilégié Congo #1 Marc Tabou et Francis Kakonde. Donc nous étions ici à l'université 8 à Saint-Denis d'où nous avons assisté à la conférence de presse. Bino to relaxa bino na kati émission na relaxa bino ba image o ya kala boye ba ke biso to sala combat na kati ya paria.
bino boko bangate boye donc bato mo salité dégueulasse boye bo vandi bozotanga bakomba bato est-ce ngana masa na bino est-ce ngana so na bino boko banga na bino te bozo kaka boye soki ndenge ni bosa buzz omoni bato batala kite zana c'est la bino po boye bata bango na kati miso parce que ba msukutu na kati batala konte bo mo alet na loba botala na nu ba individu oyo donc bazo ya ba vandi bazo donc on dit atala mzambe na bino boye komba bino bola na makamba lobi ozo epesinga kama na sekaki na bino na otikela ba yumo boite ba ngoto bobo te ba toro sans allié te il faut na pesa bango kama eloko muke Ingeta. Les temple à vous la parole. Lino bayanzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya vidi mukulu maweza nangila wamba akongo ya la Kongo kita Kongo ntakomba Kongo mungali nzamba mpungu Mungu baba Ingeta. Bataillon Front Populaire. Après consultation au sein du bataillon Front Populaire, dans le but d'assainir le paysage de la nation, nous mettons à la disposition de la nation Congo la liste des collaborationnistes de haut voltige que tout patriote a le devoir désormais de mettre hors d'état de nuire. Le numéro 1, Félix Tshisekedi Tshilombo. Numéro 2, Eva Bazaïba. Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi, Christophe Lutundula, Gilbert Kabanda, Alexis Guissaro, Moïse Nyarugabo, Azarias Rouberwa, Hippolyte Kanambe alias Kabila, Bissimana Kaha Moueto, Jean-Pierre Liaou Eboa, Lambert Mende, tous les membres du gouvernement de Tshisekedi, ministres, vice-ministres et conseillers, tous les conseillers de Tshilombo Tshisekedi, Mboso Kodia, Bahati Lukwebo, tous les membres de l'Assemblée nationale, tous les membres du Sénat, tous les dirigeants de la Cour constitutionnelle, tous les dirigeants de la CENI, tous les dirigeants et membres du M23, tous les partis politiques et membres de l'Union Salitaire Sacrée, tous les ex-combattants soutenant Félix Tshilombo Tshisekedi, tous les pasteurs endormeurs de la nation, Roland Dalo, Godin Poyi, évêque Mukuna, Mutombo Kalombo, Albert Kankienza, Denis Lessi, Charles Bameko, Moïse Mbie, Mike Kalambaï, Gentili Ngobila, Peter Kazadi, Augustin Kabouya, Général Kassongo, Didier Boudimbu, tous les chroniques Fouati, propagandistes du pouvoir de l'occupation, dont voici un échantillon. César Ngadi, Miguel Niema, Bakali, Marc Tabou, Adi Londole, Karine Mokonzi, Bijou Meta, Israël Mutombo, Eliezer Tamboué, Zachary Baba Baswe, tous les musiciens louangeant les dignitaires de l'occupation, Jibé Mpiana, Weranson, Kofi Olomide, Manda Chante, Redi Amissi, Héritier Watanabe, Fali Ipupa. Je vous donne la parole. Pour en finir
Cette liste n'étant exhaustive, elle sera mise à jour tous les 2 mois et prend effet dès maintenant. Nous appelons le peuple congolais, les résistants, les combattants, les patriotes et les soldats du peuple, au pays comme dans la diaspora, à travailler de manière à mettre hors d'état de nuire tout individu figurant sur la présente liste faite à Paris le 14 janvier 2023, bataillon Front Populaire. Ingeta! 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 Bon, bandeko bolingo bomonika rande to vandaki awa bataillon Front Populaire et salaki masolo ya kati pona koyebisa bino oyo elobami na ndeko na biso le Congo d'abord eza biso tu oyo tovandi awa toza koasime makambo elobami awa bino mbo tolanda bolandi tant nazoyebisa bino ke tofula bakombata biso nde topesa espace wana internet kutu donc à peine bandi basite eza te biso nde tozoya na kati ya masolo bozomona bato oyo boyebi bozomona oyo bazalaki na ebande baoyo bazoya donc soki awa komba sikoyo ya 2023 komba 2023 eza komba ezalaki nini boyoki na explication te ya Martin Sali ndenge expliqué donc tozali awa na Saint-Denis place pour assister à la conférence de presse à combattants, pour élire Mokonzi na bango parce que on reproche trop à combattants qui baza dans l'organisation té baza dans Mokonzi té. Aujourd'hui on vient d'assister à l'élection il y a Mokonzi na bango. Donc Nazana Pimbe Nangai, Martin Sali, ça sonne un peu francophone, mais Martin Sali, Azali vraiment congolais des souches en plus. Martin Sali, bonjour. Bonjour, monsieur César Ngadi. Donc, Dr Sepeli, on est vraiment ravis parce que vraiment, tu continues la famille, parce que le combattant, Babeng a bisoté, les lots, Babeng bisoté depuis lobby, Babeng a gaga Roger Bongos, Moutazalana Bango, mais si vous êtes bisoté l'enguiqué, Tozawana a dit l'ondolé, Monique Soba Benga a dit l'ondolé, Roya, Bobengi César Ngadi Roya, Tobani ko couvrir l'événement, il y a Pona Mboka Nabiso. Donc, coordinateur, on a Robengo déjà coordinateur, parce que tu as assisté à l'élection, on a passé coordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment au giste de M. Sali aujourd'hui, Nabato Barolanda Bissou? Oui, merci pour la question, M. César Ngadi. Les lois qui journée vraiment exceptionnelle. Pourquoi? C'est parce que ça fait un bon moment, Batubabanda qui commis tout nan, Batubabanda qui posait la question, Balobi comment bino vous allez organiser, comment bino tout le temps vous allez éparpiller, comment vous allez pour ça là-bas makambu, mais vous angi vraiment responsable, oyo bakoki ko banda kozwa ba décision, pe ba action na bino ezali structuré, to loba ki bon, et là on inibiso to koyi ko sala, to bengisaki ba association nyon surtout. Ba collectif nyon surtout na ba parti politique et ya mwana toloba ki to koka ko sala eloko moko wana ezali mini ezali collectif auto bengi cref cela veut dire quoi ezali collectif des résistants combattants congolais de France ya mwana to bengi en sigle cref yango to sali yango lelo pour permettre tout à la qui lobby et là on y trouve que ça là tout sangani bisonio surtout ensemble fallait toujours coordonnateur mutu oyo azali ko représenter tous les combattants résistants oyo baza en territoire ya France ezali pour l'instant ezali eloko to sali il y a 3 mois bon Nazali enfin élu voté pour 3 mois et après 3 mois pour préparer les sous-élections j'ai pu postuler aussi candidature pour continuer mandat à 3 mois parce que par après et aux alaya une année Nazali ngai mon côté et après toyaki ko na ba coordinateur oyo to sala ki ba commission
il y a action, il y a sécurité, tout ça, il y a commission, il y a socio-culturelle, tout ça, il y a commission, il y a renseignement, tout ça, il y a commission, et zali est belé ou yoto voté. Et Nassimana Yango, et ça, n'a responsable. Responsable, nous surtout au Bazali, on a bangon de Bakukamba, commission, on a nous surtout. Et puis, à part, responsable au Tobengi, coordinateur, et zali, si on a membre, oyo, membre volontaire, oyo, on a 4 types à commission. Donc, tolinga qui ndenge on a pour et permettre na batuño surtout oyo bazan en France na association nyo surtout pour les na territoire ya France bako kakoye bake lelo biso to sangani na kati ya Île-de-France na batu misusu ba utipe na ba province to sangani na bango mais toza osenga na ba oyo bazali exemple na Bordeaux na Marseille na Toulouse na Lyon na Mulhouse na Lille oyo bazali partout soki bakoki kobenga bokomona numéro na nga ya téléphone et go défiler wana na sima numéro pe ya ba responsable et au défilé bokoka kobenga soki bozana ba association boya et là on ni tolobi na ba parti politique oyo to sangani na bango to sangani na ba politicien te mais to sangani na ba combattant oyo bazali ko faire partir na ba parti politique na koye ko pese exemple na kati ya IDPS ezali pe na ba combattant na kati ya MLC na ba combattant na kati ya Pareco ezape na ba combattant alors tous les combattants wana toza ko benga bango ba ya tozala ensemble pour lutte bit na biso ezali moko bit na biso ezali moko ya liboso to lobaki ezali Kabila dégage ya mibale tozali ko lutter contre ba injustice oyo ezali na territoire na biso oyo ezali na mboka na biso Congo tozali ko lutter contre ba famine donc batu bazali ko kufa banzala tout le temps na Kinshasa lelo yo botala lelo tozali sou ko vivre ndenge batu bazala kité kolia et koma pasi kala to bande kolia 3 fois par jour na mboka na biso ya République démocratique du Congo lelo batu bakoma kolia une fois toujours na pokwa bana ba yebi lisu miliki ndenge zalaka te fo ba melama ya lobo basangisi ma ya sukali lipa et koma eloko moko neti diamant pourquoi peuple faut ba continuer ko souffrir en dehors ya wana problème lisu tozanango exemple il y a taux ya mortalité pourquoi to lobaki taux ya mortalité ezamini na niveau ya Afrique lelo yo awa tozali na ba garantie ndenge to mona INSS na niveau ya Kinshasa Institut national de sécurité sociale awa pe ezali mais lelo na Kinshasa mutu soki abeli akena hôpital po ba pe ce traitement faza na mbongo ce mbongo ezate muta ko yeko zo traitement te alors que awa biso soko ke in hôpital malgré ozana pasi deux fois ba traitement peut toujours gratuit toza un traitement gratuit et puis compliqué à bisoter mais pourquoi tout le temps à Kinshasa tu as un problème wana toza na ba problème ya énergie qui dit énergie toza na ba barrage ya Inga tozali ko alimenter Congo Brazzaville tozali ko alimenter ba pays et belé mais comment se fait-il que ti le long à niveau ya mboka na biso ya Congo toza toujours na ba problème ya électricité toza toujours na ba problème wana ce qui le long courant et katani côté ya ville boye pendant un mois 2 mois bazala na couranté mais tozali ko mituna mongo oyo ba pays wana ezali ko futa na SNEL eza ko kende wapi comment SNEL ezali ko koka ko réhabiliter barrage ya Ingate comment SNEL ezali ko koka ko fonctionner comme tel te po ba koka ko somba ba bengaka ba nini ba transfo ba câble ba koka ko changer oyo kaka tanwa Léopold Tilelo ezali ko exister. Donc il faut système wana ekoka ko changer et mboka na biso Congo ezala éclairé comme il faut les autres ont un problème à maille. Pourquoi tout le temps tu as un problème ya maille ya eau potable na Kinshasa batulelo et comme maille tout le temps faut que zo ba pusu ko kende ko te kotoka na ba bisika mususu même bango moko mi continue ma campagne des fois courir zate maille zate na Gombe et si ka administration est vendue courant est défaisate maille zate mais toza ko kende wapi ngana lingi na tuna même ministre à transport ndeko na ngai papa à l'époque biso toyebaki ba Sotraz toyebaki ba City Train toyebaki ba STK toyebaki ba transport en ndenge na ndenge mais comment les lots moyens de transport exactés na Kinshasa il y a l'état les lots ba transport exactés na Kinshasa ka ba kombi au biso toujours tinda ba fula au biso toujours tinda yango ezo fonctionner mais quand est-ce que le système wana ekoki ko changer to koma bien parce que ba parler biso sur les 5 chantiers but à combat ça là qui ni boyo qui te Martin Sali expliquer but à combat ta na yebisibino na massa na binote na yebisibino ba grimace wana bo sala eza ba grimace
Na pesi bino adresse, na pesi bino numéro de téléphone. Na kaliso boye te biso nde to oba luka bino na ba parler. Eh, donc bino bo, oza na besoin soko kumisa soko bino besoin soko do soko pona failu. Beaucoup misa failu. Mukwege, beaucoup misa mukwege. Soko na beaucoup misa. Biso toza ba fasciste donc na ko accentuer kutu donc ko kumisa ngo susu et ko koma susu makasi. Eh, bino ko bangisa banani ngo yo penza na muni kutu muto ko bangisa ngada de tal ba nyama na bino ba makaku be imbécile. Ba nyanga la kata moko boso na bisi bino bo biki ka po ba mama na za na respect ba mama na ngo ko finga bino mi tana ndenge mo donc bino mo bozo imaginer logo na ngo finga bino yango wana bino bozo imaginer. Donc pour que ça kilo na ko bimsa ngo boité. Eh, mettez la bateau. Boye kaka buti papier boko motanga do bino banani. Bino boko bino penza de boza boko kanela mutu na Paris. Bino ndeko za na bino nyoso tunde boza kona boko kanela mutu na kata Paris. Na kata Paris o ya biso Paris. Bino ndeko za boko kanela na. Ah. Na mwa petit na kutu do chu ambo mana petit na nga cobra ba mi balé kaka donc ba sali sécurité ya passer pétage kutu boko kité. Donc bino penza so na bimisi bato mususu donc ba robi ba Ivi Aponga donc ba maître Njoube le maréchal maître Tamar ba te belé bino ba ko makambo wana. Eh mais bino ba luka makambo tal bino ba bato mususu ba sala na ba jeter. Bato mususu ba sala na ba jeter ngana za César ngadi grand prêtre na kata Paris awa. N'importe quoi. Esengo donc so bolingo kufa bo ndo kufa esika bolingo kufa bo lingate bo kufa na maboko abato n'importe quoi na ebisi bino la dernière fois so bo sala ba venture na bino wana bo tanga kangai na ebisi bino lelo toza soki mercredi lobi jeudi bo ya avant samedi bo ya soki eleki bo ya soute bo et puis bo ya rate bo za ba yuma ba mbumbulu ba mbendre pe na ebike bo ya te imbécile. Ba nianga la kata ba zoba moko boy. Eh, mettez la bateau. Niama na bino. Tala bozo bika na epsi bino pa ba mama batalaka. Nango ko finga bino biloko moko bongo comprendre te. Imbécile. Niama. Ba makaku moko bo ba salité. On dirait so ba zaka na Afrique, so ba tukuta Afrique ba leki bino na propriété. Imbécile na bino botanga kombo na ngala masa na bino. Nyama ngala bino to sola. Ngala bino to kena ba restaurant moko. Ngala bino to kena ba fête moko. Imbécile na bino ba makaku. Nyama na bino bo kufa ta ko kufa te. Imbécile botanga kombo na ngako tala. Na yebisi bino c'est la dernière fois. Na yebisi bino numéro na nga téléphone bo bengi to kutani na bino bo ye adresse 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis porte de Paris. De so boza mi bali bo ya. Boko sepe la penza boko sepe la boko lapa be imbécile ba niama moko boye tala bozo bika donc méché zaïza donc il fallait que dans lobby la binoka dimi bo tala susu ba biloko o biso to bondo sana ba combattant ceux qui ba nianga la kato o ba zobo ba zolo ba soki ba yeba ki combat bo koti combat soki bozo ngozong sa combat bino bo bi combat place bande bo bi ba nani ba fula ba combattant en Paris be imbécile moko boye Nyanga la kata moko boye. Ba yuma, ba mbendre. Botala ba image to tiela bino. C'est-à-dire que il faut qu'on s'entende Toyo Kana dans le sens que ceux qui ont bloqué ma concert, il faut topper ça. La raison pour laquelle on ne peut pas tous avoir 10 personnes et donner 10 raisons différentes. Et puis devant les caméras, tout le monde a un problème là, etc., etc. Le 11 comment ça s'appelle, juin au Stade de France, j'ai eu les responsables du Stade de France avec qui on est en bras de fer parce qu'ils nous disent qu'ils sont en contrat avec Zachary Bababasoui. Je leur ai bien fait comprendre que c'est quelqu'un qu'on ne veut pas au Stade de France. Il y a le deuxième aspect des choses qui a déjà été accepté et qui est en train de se faire, c'est le 1 minute de silence pour les morts. Donc il faut savoir qui va venir, comment ça va se passer, quel combattant, etc., etc. Donc là, c'est dans 2 semaines, 2-3 semaines.
Donc il faut, c'est vraiment ces trois trucs-là, pour qu'on sache, pour les musiciens, déjà, comment ça va se dérouler. Werason, Fali, qu'est-ce qui va se passer? Si on les boycotte, nous avions proposé, nous les BPK, de voir leur cas, d'en discuter simplement entre nous. C'est-à-dire boycott des concerts jusqu'après les élections présidentielles, parce qu'on savait que quand les élections vont arriver, chacun d'entre eux va aller chanter pour Kabila. En tout cas, on va les appeler, on va les solliciter pour qu'ils viennent chanter. Nous avons, depuis un certain nombre de temps, vu Werason faire un certain nombre d'actes que nous avons posé 3 critères lorsque nous avons rencontrés. Il a d'abord fait la vidéo sur le vaccin anti-polio où il avait interpellé le ministre. C'était, entre parenthèses, un acte courageux parce qu'il a eu des problèmes derrière ça. Mais nous l'avons imposé, nous avons dit que si tu veux d'abord qu'on commence à discuter, il faut que tu nous montres que tu vas aller dans le sens que nous voulons que tu ailles. Donc, entre combattants, il faut savoir que les musiciens, est-ce que nous voulons leur imposer un certain nombre de choses pour que demain, ils fassent comme nous voulons qu'ils fassent, ou nous décidons, comme à Londres, comment ça s'appelle, qu'ils ne vont plus jamais chanter, mais jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Mais nous les basons sur quels critères? On se base sur quoi? On ne peut pas simplement dire que parce que Toboy va mettre. Il faut qu'on puisse définir des critères par rapport à ça. Et pour le 11, quel type d'action on va faire? Nous avons la proposition de 1 minute de silence. Nous avons des difficultés avec les responsables du Stade de France qui ne veulent pas lâcher Zachary Bababa. C'est pourquoi je crois qu'on commence à comprendre, parce que nous avons des Congolais qui sont autour d'eux, les Congolais qui ont ramené ces gens-là, qui sont en train de dire aux Blancs que non, écoutez pas ces gens-là, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas machins, ils ne vont rien faire, et que comme nous allons avoir au moins, le préfet va mettre au moins 2000, si ce n'est pas plus, gendarmes mobiles. Moi je leur ai dit, nous avons déjà potentiellement acheté 236 billets pour le Stade de France. 236 billets. Nous avons 236 billets, nous les BPK, nous avons acheté 236 billets. Et nous leur avons dit que si on n'arrive pas à s'entendre avant le 11 septembre, avant le 11 juin, c'est pas devant, on ne va pas faire des sittings. On sera à l'intérieur. C'est à l'intérieur du Stade de France qu'on sera. Et c'est là-dedans qu'on va faire ce qu'on a à faire. Et à l'intérieur, personne, je viens de dire personne, ne va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de négociation. On est en train de négocier. Donc, il faut qu'on ait tous ici, qu'on en discute et qu'on prenne une décision par rapport à ça. Et celui qui dit qu'il ne veut pas que les musiciens, comment ça s'appelle, jouent, moi c'est tout ce que je veux, je suis d'accord avec tout le monde, mais il faut qu'on mette des critères. Il faut mettre ta tête parce que tu bois, parce que ça la boîte, parce que ça la boîte. À partir du moment qu'on a mis ces critères-là, on leur impose ces critères. Le jour où les critères, machin, on s'assoit, on discute, on voit si on peut avancer ou pas. Ok, merci. Pardon, monsieur. J'ajoute à ce qu'il a dit. Ce que je peux ajouter, c'est que... Pardon-moi, je prends une notion. Il y a une commission, je pense que j'ai assisté à plusieurs commissions, pardonnez-moi, une question. J'ai assisté à plusieurs commissions. Ce qui reste à dire, c'est un peu déplacé. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission qui est là. Vous allez saisir cette commission, vous allez vous asseoir à travers cette commission, vous allez en débattre. C'est comme si vous mettez la charrue avant le... Pourtant, l'élément est clair. Là, oui, mais c'est ça, c'est que j'allais répondre à Rex. Je vais terminer. J'estime qu'on perd du temps sur des considérations assez... Enfin, on peut parler, mais il est évident, il y a un moteur ici, il y a un conducteur. Ouais, non, je comprends. Ça, c'est ce que je dis, l'élément. Je sais, comme il y a une commission. Salut et bienvenue dans l'émission Vérité Polele sans tricage Cléboa, les lots Tozali Awa, Toiti Réunion, combattant, comme on vous l'avait promis, combattant, Réunion extraordinaire. Donc, Oezali Pona Makambo Egoleka, le Stade de France, Réunion Pona, soirée africaine, il y a Stade de France. Ah, on a deux combattants, donc, PC Bango pouvoir baloba, donc deux combattants dans un volcan, na Pierrot, Bazali Awa, te reposer quelques questions, hein, moi compte rendu, il y a
oyo réunion oyo yito le kanakati parce que biso tozalaki na droit ya rekota na kati te donc Volcan bonjour César bon masolongo eza ndenge nini donc réunion boyo tosala sikoyo ezali mpona stade de France ou bien réunion ezali mpona makambo mosusu na remercie na César ngai na ndenge oye komona bacombattant mais faut bino bandeko na biso bajournaliste bomeka koaider population na biso à comprendre l'essence ya combat ya bacombattant. Tout d'abord na website combat na biso ezaka ya bamusicien te combat na biso tozobunda poto ya kodegager mauvais système politique oyo eza na kati ya Congo. Donc toyokaki bato bazokanga bazozwa combat oyo ndike combat moko ya basaper nde tomona mouvement ya basaper eyaka eleka bazozwa ngo ndike ndule bazozwa ngo ndike nayebi te soki bandeko bacomprendre ça combat te biso tozobunda po tolibérer Congo tozobunda po todegager mauvais système politique oyo et c'est pratikaki na Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila na Hippolyte Kanambe waza na mutu ya mboka na biso. Donc bino bandeko na biso boko inde ko aider biso même ba mission wana tozobundela pe bango po mission wana osala disque na ye atusha droit d'auteur. Musicien wana osala disque ne ba pirater aza na place ba rolandela te po za droit na ye. Musicien wana kaka aza na ba droit te na Congo tala to kati bango musique na poto ba komo lela mais ceux qui pena système politique ya mboka ezaki malamu eke makamune surtout totambola malamu na mboka yo kasi mission ya lukani na poto mais Volcan na kati yote olobi yango bien sûr que combat na bino ezali po na politique ezoleka kuna pona ba viole ezoleka kuna mais ndenge ni sikoyo bokomi focaliser sur Zakari ok Zakari azali politicien te Zakari aza président de la République te botiki neti combat na bino bokomi combat na mutu moko est-ce que bino combat na bino ezali pona Zakari ou bien Zakari bozo sikoyo Zakari azoya po sala musala bino bolobi bien sûr que combat na bino ezali politique combat bokomi kaka na Zakari combat na biso ezali na Zakari te Zakari azali cheval de bataille na biso te cheval de bataille na biso ezali to longola mauvais système politique ezana mboka Zakari za congolais tout comme tout comme congolais nyo surtout on comprend ces angadi mais ceux qui te kataki ba musique et que to boyina ba Zakari na ba ya weza nini eza le roi te pesi qui thérapeutique mo na kata communauté na biso ba comprendre les pourquoi tu interdire musique les pourquoi tu boya batwana ba passer le message ya mabe na kata communauté et lelo ndeko nanga na yo webi que musique peut comment tu limite ou est-ce que bien moi journaliste mo panzi sang webi que musique comment tu limite entre yo na bande comme surtout yo na bana webi bien musique na évité mes musiques eza pona ko doucir le mers yo moko le bien bien que musique eza pona ko doucir les mers mais nga na web comme musique na biso et comme ko tia limite entre biso na bana na biso to na baya na biso to na balek na biso pourquoi nga na ko ke na nani na kati ya fête naza na poste ya robina mais na yoki nzembo o batie nini amataka na punda naza na sentiment na bina na yoki sebe neza bien lokole beti na kati nde bakoko na so za beta lokole mbonda eza bien na ina bina mais nazotala ke na mwana nga 15 ans na mpanzi mais soki na bina amataka na punda mwana nga oloba nini mwana pe aza na posa abina amataka na punda mazotala ke papa aza wana donc moi teke musique comment tu limite entre ngai na mwana na to entre ngai na papa na mama to na bokilo na ngai donc yango wana to interdire ki musique wana po zo passer ka ba message ya mabe ezo construire ezo détruire yango wana chaque fois na to taki na kata communauté et ça là qui que peuple congolais à prendre conscience ata la pesi mabaluki ata liboye mboka na ezota mosu malamu te nyonso tout eza ya kokufa donc dozo se focaliser na musique te dozo se focaliser na la personne Zakari Bababa c'était biso tozo ya poto bengana kanambe na pouvoir toza na projet de société na biso ya malamu auto proposer na bendeko na biso ba congolais ba comprendre ça si ya combat autozo bunda eza pona to dégager mauvais système ya politique oyo ya kanambe ko banana Kasavubu Mobutu Laurent Désiré Kabila na Kabila changement exact et puis Kabila zo confondre slogan 5 chantiers na réalité a pas ce peuple les en kati ya mboka na habité so colonel Pierrot était là colonel Pierrot était là yo ko bakisa nini na masolo vocal on ndenge ndeko na vocal obia combat na biso ali combat artiste tu as combat à sa qualité il y a des combats politiques sur ça selon le système avec un mboka na biso longwe musique ko changer sur le biso to zui mboka wana to tcheba loi bloc ya bien makamto ko sila parce que système mboka ali mabe to mabloc surtout wana to la moto to ko Zakari na niveau combat na biso te
ça même pas dans sens à combat na biso te. Donc samedi à Matanaye na podium animé na tranquille. Non ndeko zela. Au moins makambo samedi c'est comme si on t'a polémique. Comment na zela na expliquer. Comment na biso ezana Zakarité. Ouais, comment na biso ezana Zakarité. Mais yo so lingoya parce que stratégie à samedi. Donc tu bana réunion. Mukolo yeso roya. La pesa ko rendez-vous. Oui bana radio. Hein? Pourquoi yo lingoya ba we sale masala? C'est parce que bolobi ke bino. Non, to bimi la réunion to roloba makam stratégie o s'arrêter kuna té. Pour mukolo yeso roya. Bah, c'est là on rendez-vous. Soulèvement populaire pour mon colossal de Manakishasa. Et c'est là on rendez-vous. Mais samedi, le roi Bozo c'est là. C'est la samedi jour J. Pourquoi bah résultat, bah combattre bah lobby nini, bah combattre bah arrêter nini. Pourquoi bah le bah on va pas trouver telle stratégie nationale. La Billy n'a binoté. Ok donc Adi Londolé le célèbre journaliste beau comédien beau qui stratégie à samedi Adi Londolé. Donc en avance. En avance et puis pour en rebaki ça. Oui. Tous en a pour parler. Na bande ko na biso ba ivoirien mais we abengaki ngai to solo linaye madi système ye pa bengainga to solo linaye musicien ya Sénégal nani nani so Yusundu nani Yusundu za colonie Sénégalais ouais Yusundu abengaki to solo li ayebisi biso oui abengi ngai to solo ki to na priorité la solo lina Yusundu ayebisi biso bolobi na bangoni balobi na biso boye bandeko concert wana oyo kobeta ma samedi. Tout d'abord, tu sais bande ko na biso bana Kinshasa bazo yebati. C'est ça ngadi kokata te biso to kata. Kokata te ezalaki message pour les cas. On comprend. Concert oyo beta na sa défense tout d'abord, eza concert moko africain. Eza concert ya Werate, eza concert ya Falite, eza concert ya Zakarité. Eza concert africain. Concert africain na batango pourquoi? Na expliquer ce ko bandeko. Au moins, la guerre nous surtout celle en Afrique. La guerre nous surtout celle en Afrique. Laurent Gbagbo, ba bêtier na Côte d'Ivoire awa, na ligue s'ingérer na politique ya ba ivoirien té, cela n'engage que les ivoiriens, ngana congolais mais ça analyse na sali, pe na ba source mais forte aujourd'hui, Laurent Gbagbo ba bêtier na Côte d'Ivoire. Ba imposer bango président sous ninga ba imposer pe biso na Congo. On comprend? Ba ivoirien baza au CPLAT. Na Libye, bazo bombarder Kadhafi tous les jours. Ba africain baza au CPLAT. Même si les autres ont un niveau à se défendre militairement, mais dans les jours à venir, tu reprends les dispositions pour se défendre. Bon, si on Sarkozy, pour attaquer, les Congolais, les Africains, les Lamouki, les Lamouka, tu as des Balali. Alors pour attaquer les Africains, il y a un concert pour distraire les Congolais. Mais si les Africains, les Congolais, le roi te suit au PC de traitement côté le Rwanda, biso relégaté. Mais tous les jours Rwanda, et là on est mais tous en a pour parler, na ba Yusundu, na ba Ndekona Mususu. Et puis pour l'information, où est Rabeleli na kill, a Robert à sa défense. Mais sa défense oya bisi bino ba na kill. Sa défense a Robert à lever les rideaux. Pour ça Moutali Bossa Robert. A Robert à lever les rideaux. Combat na biso et ça ba musicien. Et puis tant aussi Robert à lever les rideaux, fallait Roya a Robert 20 minutes comme tout musicien, on est sur des invités à concert africain. Après, les restes, Dorota là, Toroyeba, et là on est le matin stratégie, Toro italien on a été tout ça pour parler, mais combat na biso les alito benganande, Kanambe, il faut à dégager. Nous benga, volcan. Ce que vous y a déjà, volcan, la monnaie un peu fatiguée, conférence et l'émission, bien la monnaie est éloignée des fatigués. La conférence et l'émission, trouver solution, on a passé un peu plein de monde, on a passé biso ba diaspora ne bato chaque fois tout la mugana tongo to respirer pas si peuple wana to respirer ba viol na ba massacre nyo sozoli kana passe na kati ya Congo na yango na tukine to solula pour to apporter solution na passe ya peuple wana l'invitation oyo bande ko na biso ya objectif Congo basali to yaki to kutani po to luka ba solution ni to ko apporter na passe ya peuple wana bino mo beto landa combat a na bisi bino ba vrai combattant ba rozana respect na biso to so boko tout na ba vrai combattant au peza ba banda combat na Paris il faut bazana respect na César Ngadi Adi Londolé Roger Bongos pour biso nde to fula combat na France zoba moko boso banan do bino bomoni combat otanga te bomoni combat otanga te to to za na Paris to za na kasa Paris
pour beaucoup bêta malabandeng moko donc beaucoup regretter beaucoup bêta ma penza donc oya ko bêta ma penza o penza ko bêta ma solo ba niama na bino niama bembesi ba makaku botanga su kombo nanga na ebisi bino numéro na ngeza wana bo benga ngai numéro na ngeza wana adresse na pesi bino bo yatso boza ba mibali ba sepilisa bino makaku bembesi na bino ba niama tala ba langage to ba ngosu to bo pesa ba méchant donc to komi ba to moto za na ba envoyer mama kamoko bo bimisa biso ba maloba mo be ko bimate donc yango lelo il fallait penza donc na ko otika ngote. Il fallait vraiment la bête à comme loko pour tala ba yumo nyama bo mona nga tabino bo mona nga nani yango bino bo mona bo tanga pena petit nga 10 londolé na kati petit nga 10 londolé ça ni bo mo petit a 10 londolé ça ba émission politique bo tanga na batumso ba ça mais donc bino bo vandika bo komo tanga ba komba bato imbécile nyama makaku nyanga la kata moko boye tala boya ba human nyama na ebi peke boya te wanaka ba buzz na bino numéro nanga bomona ngo te na sa émission yango eza na sebo benga tala nango finga bino na ndenge moko kolo imbécile moko boy. Donc en tout cas bolimbisa ngai na langage na to na zaki nango parce que ba nyanga la kata moko boy ba timbre moko ba nyar moko boy de pauvres cons ba bebsa batumi tout donc vraiment na makamoko vandi donc eloko ça les ates aux autres tanga ba komba bat est-ce nga na matsa na bino. Est-ce que vous avez sola? Est-ce que vous avez kutana? Imbécile, nyama na bino tala bo kufa soki place bozalana bo kufa ta bino moko te imbécile moko boy. Donc bo excusez nga donc le logo tu moye ko pesa bato ba mbote penze zate do to suki saka bo parce que bato ba nyamo ba zobo ba pesa nga ba méchant moko santé do bo vani bino tala bon en tout cas to kutana bino ba lobby pour une émission normale donc vraiment bo excusez nga ton azaki nango parce que bato musu ba lukila batuka ba makabo vandi bo tanga ba komba bato ngana masa na bino imbécile na bino nyama makaku. Donc je suis désolé vraiment méchant do bato musu ba komo saka na bato donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc, nyanga la kato ba combattant bouya donc bozoa biloko na bo monate imbécile. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Oui, bon, au sein d'un c'est vrai, tu vends.